c'est la première fois que c'est normal. Toi, un album, premier soir, c'est plus de ça. Nzela, ça va plan bien. Donc, on a des côté dérangé. Et ça, que Kabola li pendant mudam. Mais la première soir, ça va bloquer on est bien. La première classe, bon, on est à Bokaki. Par hasard, les Zaka, que mon contact fait chance dans animateur Musubayaki. Tout me ka kuboka à peine bango. Abni ça fait bango. Intervention Bandegono, Sika, étant qu'ancien animateur ici, quelques années vraiment. Bah marqué à ma casse. Jusque là, dans une critique animateur mode. Babois qui bien, Bobois qui bien, Bobois qui bien. Oh banda ki nzamba salanga mobali na mokili, nzamba zolokumwe. Akelanga babebe, nzamba zolokumwe. Agene zote kama basi bazotula ya gole zalini ni le padre. Poza kile. Erwan ikote. Tati Gana. Aussi à Sasa. Papi Okito. Dr Simba Luzaya Diona Luanda. Shuka Bamba Mike Makema Idesheni Kabeya Shisekanu Jessica Solomon Mifi Abia DJ Miel Raf Nginu Le pétrolier Laurent Sokoko. L'agence d'export et d'import Michulu Atlantic Shipping et Bana ya Canada, Bana ya USA, Bomitungisa Lissusute. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles, na koti na ba koli na bino na Kinshasa, Bomitungisa Penzate. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, Benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michulu Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Otapoli mingi, obebisi bambongo mingo kebanzela mingi, mais conseil na kopesa o mama. En tout cas na centre ya papa Afonso landa traitement na yo tina suka ba mama kokata ti yaka na centre tradito na yo. Yango na lubile yo. Yuka malari yo yazo saliseko yo. Obesidade, hemorroide, fraqueza sexual e prostática, dor de dente, dor de bexiga, reumatismo e outras doenças. Ngayo nazaki na nya munene. Tokanga na hôpital belé, nazaki solution te. Mais de papa Fonso, na suis traitement bien et si les papa Fonso, yende mutasimi masolo. Izande likamba likasa. Na centre traditionnel naturel papa Afonso. 3 ans na libanga, celui na zizé mibimangaka. Tant tokutana papa Alphonse, tosanga na mbani na nga na zui traitement ndenge longo bani. Na Zemi, na 2011, na boti mwana nga yeyo. Mwana nga aza na 3 ans. Centre traditionnel, natural, docteur Afonso. Teko, sokipo bungi, benga na ba numéro zana, benga de koto la solo. Numéro na, yemo comme ta yambaka birote, yemo kwa yambaka. Pouye yebi maladi, malade pe yebi. Enas. Salut fidèles internautes, vous qui êtes abonnés sur notre chaîne Congo Pomo Télévision. Merci pour la confiance et fidélité pour partout dans le monde. Pour s'abonner toujours sur notre chaîne Congo Pomo Télévision. Vous n'allez jamais déçu. Merci aussi Nabato pour partager la vidéo, les commentaires, la suggestion et ça va vraiment bien. Donc merci aussi à mon boss Seraf Ngindou pour la confiance ainsi qu'ingénieur CD pour notre sur sa caméra. Merci au code mondial ya Willy Mouchen plus 243 ya Willy Mouchen le code mondial les seuls et l'unique boss Totikala na ya Willy Mouchen. Merci aussi à mon chéri Yvette Monteng depuis na Liège, mon oncle Jolie Quintana des États-Unis. Le lot je suis avec Blaise Créateur. Blaise Créateur, au bêta vraiment soleil belé passer actualité ça par hasard. Générique où tu dis au bimeza na ba
plateforme internet donc il y a téléchargement bon par hasard et ils sont déjà disponibles ainsi que les 28 awa et ça libala ya Blaise Créateur artiste vraiment c'est stabilisé dans Maramonios donc le 28 maintenant Maramonios la pena sérieux religieux bon mon Maramango Blaise Créateur l'artiste bonjour. Ouais bonjour mon frère. Boni. Ouais Kimia Kitoko ça. Blaise Créateur malgré tout cela na bande comme sous mais tout on a payé concert bon betana Côte d'Ivoire les nini. Ouais, Côte d'Ivoire, tu étais en Côte d'Ivoire. Cameroun, pardon. Tu étais en Cameroun, Douala, Yaoundé. Le cas qui bien, après jet privé, Yaki, ils ont les padres. Ils sont peut-être maintenant les padres, tu profites qui, tant qu'il y a pour les naïs. Tu es Mboka, Théodore, Obiangema, en Guinée. Le cas qui bien, tu es qui, après tu zongi, ça va. Blaise Créateur, en absence Nabino, on a compris presque 3 ans si je pense. Oh, il fait rigolo la générique et m'a souhaité. Tant que qu'est-ce que j'avais dit moi, absence, on a. Et ça qui dit Annie. Concentration, et préparation, recherche. Puis qu'on a repoussé ma cambo qui est de Liboso. Pour moi, même une équipe, ils ont un temps où ils ont travail, ils ont travaillé vers Bikak. Moi, je vais travailler vers Bi, Poto, Pablo Wana. Les abats tactiques à Ranandoule. Silence, c'est ça que les potes ont préparé ma camounaye, côté ma chanson, l'album naïe, international, côté premier soin. Ils sont temps que l'animateur, ils ont préparé, l'animation est bien, la danser, la danse est bien, pour notre préparer, car le bureau est bien. Silence, c'est un travail. Moi, déjà, tu bandis d'accord avec ça va tout. Pourquoi tu vends qui kimia, Moussala Yangwana, et bandit. Tu bandis, on se connaît par hasard. Vraiment, tu as par hasard Blaise Créateur. Je pense que na Simanabino, nous avons un orchestre belé puis un générique. Tout le monde en décembre. Ils avaient une polémique. Tout le monde a bino peu Bimisaki. Ils ont animateur. Ils ont Bimisaki. Tout le monde aussi une musique à maison mère formule Bibimaki. Et tant qu'animateur, il y a un talent de Baninga Bimisaki. Côté cause ani. Bon, on va prendre un andéga mabete. Tous agité toye. Na moni album et bimi. Fona zota na yoka yango. Pour mon loko, c'est un succès. Succès, c'est un milinga. À tout ça, on a ça, Moutuka et Bima. Je comprends, c'est le succès, ma beauté. On a eu ça, ça, c'est réalité. Tu as eu Noël et Kanakin. Bilo que Bimi nango. Mais, rendez-vous dans Bafle les athées. Bafle les athées. TV, ça va, les clips, les autres Kanango. Mais au fond, il y a des gens qui Bimi, ils ont pété partout au Kango. Ils ont sauté au Sama Kambo, les athées. Alors, biso to bandi en 2020 au pas mon gars contredit biso par hasard il y a on a 4 jours donc na on a poussé te bol ba de botike la ngobote bino mo wilo so bi misika l'état ba zo tanko tala biso beto bongo na promotion na biso na télé Africa ba trace Africa ba chaîne libanda ba chaîne biso Congo pour monelo il faut promotion pour musala et salami puis yango mo ko misala la promotion. Donc, biso to forcer tout ça les musala ya bien. OK, ceux qui ndenge bimi boye, ba to déjà bazo benga, bazo sepela na boulot, vous sentez que l'eau que déjà vous promettre. Bilonge bimi, ba beti na bango bien na ndenge na bango mais ba fleur. Ne bineza loge bimi zo le kabozo yo kozo kati makambo yate. Blaise Créateur par hasard et ba comprendre que Blaise Créateur a sali boulot, les padres a sali boulot na ba petit na ye, clip à danger, mamboto à danger. Donc il y a un bimi, tout le monde attend vraiment, na bango. Avant que na première sur na black box. Blaise Créateur na évité ce que c'est li 42 le baranakini animateur tout artiste bandi manaraté na évité ce les bon to ignorer nos rapport to qui formidable ba selango ba bazolo ba tout so formidable beti na ignorer te ba bilo banga ko ngana le biboy biso to un album te biso na single et puis tous obligé te faut que so mutu bo bimisi to bimisi maintenant to ba na tan na bango bimisa ke loko ils sont obligés de yo peut-être que au mois de 2026 ba yo ngini mwana nchangu mwana njili oyebi yango bien que JB service eza agence ya mwana njili mwana nchangu mais ozo sazade otinaka ba koli na ba chance moko boye banotina na koli mona 2004 il est là 2019 koli yango ya te oyebi ke il eza la ngapasi agence eza moko on a déjà mon njili na Saint-Thérèse JB service ngamo na confirmer ngo po tini diko li 10 ans c'est commis et puis les gens veulent li commenter mbala moko papa ni
eza kuleliseo zibe service eza kaka wanekisasa te mais ça ce soir kuzanga kuyiba eza liwoye mobimba zibe service sokokenda Brazzaville eza na kati ya Brazza mpona bato bakamata biloko na bango na Brazzaville précisément eza à côté ya aéroport ya Maya terrain moko eza wana ya football odini te mama odini te aye nzela moko na biloko mamadi naye nzela mona biloko tokoma elobi toza awa mpona bino tosala mosala mpona bino aza mundeli te mutu mwindu azali congolais lokula yo na ngai azali mutu mwindu me makila mundele José Bayila yango moni zibe service mikolo oyo bato bazolobaka nayeka papa foazeleo bato mosusu bana bango so na mopepe te parfois ebike ye biso tongai tobwaka azo abwaki ye biso tobwaka bando compare kodembela ye bato bano yoka biso bayoki bango e toca mpe bato mosusu poa tolingi mambwana te bato nato basala succès na ta na bango epuis les ka teke bango so babimisi so fata boyimisa non mais kisasa eza ya mututu mututu aza na date aza libre aza na temps amoniki afamisi eloko ni ozo comprendre biso tobimisi ya biso na ta na biso mais bato bayebi ke succès mama papa papa ebimi nango nasala ngai ignorance te biloko ebimi nango ngai namona nango na batv mais nde ezalaka pene ozoka pene eloko ezobeta pena ndenge ezalaki tala neti eloko wana gitare apamba bato bakompagne eza nzembo nini c'est ça succès ngai nazolobela succès ezaka te kovaya na ndako tia chaine bo batyango te parasaka ebimi bato bakomprendre na va toke na première so bato baomona ke faire rigole asali bon boulot ngai na droit osala promotion eloko na biso mpo ngai nabwaki na kati c'est normal. Ouais. Vraiment c'est normal, Blaise Créateur. N'a habité innocent bêtis, tout le monde biso moko mais va premier la trace et ça qui dit par rapport à la promotion, to bande comme sunde bêtité ça par rapport à la promotion, to ba crine des habiletés et c'est vesti ba tout et ça dit c'est que c'était pour tous les camps ceci genre. Bon, question les bien. Bon mo ba yebi ndenge ba travailler là qui. Nous sommes des arrêteurs forcés makambo so les ates ates. Comme ça c'est ma makambo. Mo pepe lumière makambo. Makambo so ke ya ka le sauter. Ko ba biso to na chance to permettre na ba leader ba na makambo. Le padre soit chelo na marché ba tout ba olinga ba yoka faire rigola iminde nini. Alati ndeni asali ndeni. Zo comprendre. Mamsu za naturel za non normal za ka matin. Ya temps. C'est tout le batande longo et Cylindé et on m'embête ça soutien. Na na posa kota na profondeur. Vraiment Blaise Créateur, on a merci na mère Dieu te monter maintenant Mujinga ainsi que maman Bénédicte monter ma papa évangéliste Koiti là donc depuis Allemande. Blaise Créateur accueille ba to accueillir par hasard étant qu'artiste besoin na téléphone prestation na omoko d'abord on est ba to bazuango eza ndenge ni ba to ba yambi vraiment par hasard. Jusque là na téléphone nanga nazoka ba félicitations. Encouragement Blaise, félicitations, bon boulot. Blaise en tout cas au bossé qui toque. Blaise en tout cas félicitations. Et là qu'on a nos artistes jusque là yango wana. Et là que bon a bimi ba benga ba féliciter. Et on de la saka force à musala. Je comprends. Jusque là. Mon 4 minutes et bimaka ba benga partout par-ci par-là. Félicitations au boulot qui toque. On donne au monde na générique. Il mange bien, bobini bien, ba danse facile, au bois qui bien, au travail bien ba frère na yo. Il y a des importants, ça va. Vraiment Blaise Créateur, ça doit remarquer bien, tout le monde absence Yari Tinzele par hasard. N'a habité animateur M. Babouaki. C'est comme si Blaise Créateur a fait chéri a fait rigolo, a fait Moussala et puis absence Yann Negonayo, Aza tout n'avait que sur la intégralité, tout n'avait pourquoi bois quitter. Mais yo moro hôtel les Aki Nino Salé à intervenir. Non. Tinzele a serre na biso. D'autres avoir en première classe, bon mon aki bana nguba kaka boye. Ça là qui va tout bien. Et ça que le padre de papa social, alingara tout le monde. Au moins tu étais première classe, l'animateur na misupe bazaki. Mais c'est un écarté, mutu to boaka. Pour frapper, le padre ayeba kindeni ni approche à mamunaye. Pour frapper tant na bango pe ko kaka me kape ko kabola li pana baninga. Après ça peut baninga chance wana ba découvrir bango pour retenir la salema. Ba ibi da retenir. Ba to boina bango. C'est la première fois baboaka. C'est normal. Toi un album premier soin zali ba surprise ça nzela za ba plan ya bien. Donc on a ndemi ko te déranger. Ezaka ke kabola ka li panda mundam. Mais la première soin za ba bloc on est bien. La première classe bon on est nga boka ki. Par hasard ezaka ke
mokonzi apesi mpe chance na baanimateur mosusu bayaki tomeka kobwaka mpe na bango abimisa mpe bango na sens wana. Intervention bandeko na oyo bayesika étant que ancien animateur ici ozwi mpe quelques années vraiment bamarke nga makasi jusque là nazwi critique animateur mo te babwaki bien oyo abandaki nzambe asalanga mobali na mokili nzambe aza lokumwe akelanga babebe nzambe aza lokumwe agene ezotekama basi bazotula ya gole ezali nini le padre po ezaki lelo yoki lelo en tout cas métal abwaki bien yorobo tubidi mpe abwaki danger ekoboye olati na yo bien eloko ezoboma mbao chapitre mpe abwaki bien bakutia bamama bakutia ye makondola maku abwaki bien ngambo mpe na oya wana meseli yango na mwa respect eza pena question mpe bato balotuna par rapport ya cri wana babiblaise créateur bensani ntango tozoboya meso ya lisusu blaise alobi olingaka kolia ya kolia soko kolia lia yango na mwa respect eza bétise te olingaka yo liaka te motu nyonso aliaka motu to aliaka so na bika ya kolia yo fozela nga naloba nini yango ya mabe eza na nsima ya kolia nga na suki na nga kaka ya kolia lia yango na mwa respect lia yango nalobi bétise te bato mosusu baza kozolela bato na table bamisapi na zolo barenvoi bakofiba bamisapi esaka bien te ozo comprendre non eza cri soko bandi kolbanda badetail nyonso tu wana ina seneke yo osila ti yo moto okenda kaka lia yango na mwa respect eza nango message oyoka te bokilo boniko binalanga na mwa respect ezala bétise te ka enga mpe na bika ke lia yango na mwa respect komi bétise non yango wana vraiment Blaise créateur actualité eza oyo tozoyoka barimere mpo biso tozalazala na ine to ake Kunzardo azongi Kunzardo azongi nayebi te Blaise créateur retour ya frère na yo botravaille na ye mpe omonaki yo ndenge nipo toyoki Kunzardo azongi nayebi te soki eza lokuta to ya solo ngai naza simple travailler na groupe mosala na ngai eza kobwaka crée sala bacrée esili donc bato bakendaka bazongaka sympa eza eloko asika te mbala liboso mwana animateur moko aza na groupe alongwe azongi eza nango eloko asika te mais mpo na nga bersa azongaka awa boloba na ngaka bosuka awa pi frère na nga bersa akendaka azongaka te bato balobaka bersa azongi bato bakanisaka nini tobwaka bien na mwana mai abundanga na bunda bomona bacapacité ti lelo noko mpe akenda mamamu na ye biso totikala tosala bulo na biso vous comprenez ngani na bona igela coiffe ikote papa na Kerwan éternel kenaya kanda taba ikote sensi nganda taba fenenene nganda taba chez Hugues la coiffe ikote papa na Kerwan éternel kenaya Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Après na tout nga maman na bagaille nga na lula combat cage nga na lula 1 contre 1 mais pour la question wana naza mieux placé à répondre on a noté pour na noté va permettre nga na répondre question wana comment on a mona qui est bien si place pour répéter mais makambo que boyer le reste moi na répondre na za te pour naza ba détail vraiment te ba répondre à la question moni que ba pesi muto micro moni que là na ko ba na ko répondre donc jusque là na mona qui est na répétition avant de le croire, tout va la répétition. Mais dans Simana Yango, nous avons une information fixe où nous avons dévoilé la télé. À la prochaine, ceux qui sont vrais, qui sont bons, nous répondons là, c'est pas mal. Maintenant, mon frère, on a eu des guerres d'espoir qui narrative. En réalité, on a fait un peu de tout, on papa na monio pour ambiance on a sous saison, on a évité tous les comme ça. Papa, actualité ils a dominé ça par hasard. S'il te plaît. Nato ça musala moya munene au monde des oyoka. On va apprécier. Ok, va bando zelana servir orchestre. Nga za pona servir orchestre na biso na animation. Vous comprenez? De aux actualités yango wana. Actualité monsieur les attaques na ko bana ko pesa tana ba makamo boyete. Actualité za dominé ça par hasard. Nato ça musala moya makasi ok va bazo yoka na. Nazo obligé à lobelango.
des actualités pour l'actualité où ils ont normalement le groupe Nabiso et là par hasard donc par hasard bayo ka consommer par hasard et pour ça la bien actualité monsieur Zeno qui ont trouvé que actualité zali déjà bayebi que Blaise Créateur a se stabiliser azo bala mais Blaise vraiment Blaise Créateur azo bala on a d'abord on félicitations pour ça vraiment rare et on mon artiste to moto va faire rigola kaka ba mère na biso ba avec les jeunes et puis si que artiste monsieur bayebi Blaise Créateur azobala. Bon, na motivation za gini vérité naza artiste. Naza artiste, vie na biso ba artiste bomba maraté. Omoni lelo un jour na koma papa, na ozala na papa, naza na ba, po naza na papa. Na kokola age ko pusana, ube na tiki ko bwaka. Et puis bien naza mutu. Et comme na tamo ko boye ke esengi ke batu musupe bazwa relève. Alors un jour faut na bisa rapé bana na ngai ke na salaka na société moko na groupe ya faire rigola. So na balaka maman na bino na balaka ye pona salaka grâce na osala na pas à faire rigola na muke na zozo na bana ko construire vinanga et puis ti comme un niveau que na monique na bala maman na bino officiellement na muke na bana ko zo place na bana ko sala eza babilo ko moko etika na na vinanga parfois batu musuba zo musique na ba aventure musique eza cop musique eza ndé mutu toi ke na biro ndenga na zo bulo na ngao na ko stabiliser vinanga na cop. Alors naza mutu fona bala fona bota ezaka teke soza mise fo bota kaka libanda non après musique la vie continue ngai na osala vie nanga ndenge ba edika nga ndenge na linga vie nanga ezala na bombité nazo bala officiellement eza le 28 février oyo na bala bena religieux na sala munene ba autorité ba roya eza normal 2020 eza année mo bénédiction ponanga par hasard ebimi musala semi bien et puis Blaise azo bala ba tout ba soutenir nga on peut soutenir en tout cas mais merci Nabino c'est tout hein c'est normal vraiment merci mon vieux Mobutu ingénieur nanga c'est dire comment signalinga date comme sur émission un petit message à souka na bato bazola na Blaise Créateur et puis ba dédicace pour to kabona biso message déjà que tous en plein studio to préparer premier soin au bato tout bazozela album bato tout bazozela premier soin tous en plein studio c'est 100% tout tika tana ba to tana ba 90%. Donc il va tout ba oki libanga ba on a par hasard te balela te ba beta na ba côté ba solo la ngana bino boyibe za ina kata promesse dans la studio d'ici là bo zo double album Black Box na premier soin toujours travailler vraiment numéro de contact est plus 243 89 53 79 013 plus 243 89 53 79 013 merci na ba tout o ba oki par hasard et puis ba tout ba komelinga o ba encourager nga. Merci dans les matins, dans ça la sous de façon la première soin améliorer sous so ba remarque les ba critique les abo banga te bo salanga tout ça son album non mais kasu ko se multiplier na bongisa mbote na batu tu ba ndinga na boka ta batu mukeka ka chancel même international mbote na yo mbote na venanga Leonard de Miss Colon Koma mo konza plateau de 15 ans mbote na Emmanuel Nganda mbote na Romeo Ninja mbote na Osili Malenga Arnaud Chungu Boza et Belé vraiment, avec la de Gaulle Mata, Pamphile Babak en États-Unis 5. Rendez-vous dans le premier soin, mais bon, consommer par hasard. Merci vraiment. Merci Nabato, tout le occasion pour la Nanga, le film et le tout le cadet de la presse. Quand il y a le baka, par commentaire, et suggestion, et ça la rend vraiment bien. Merci à Cédric pour l'assistance à la caméra. Ainsi que mon chéri, il fait un motengue depuis Liège, mon oncle Jolie Gintala des États-Unis, mère Dieu de Moté maintenant de Mujinga. Ainsi que mère Bénédicte Motema, papa évangéliste. Koitila, donc Pacheco, donc restez toujours branchés sur notre chaîne, on se retrouve prochainement, merci. Awa, suite fait, il y a maladie, yoso. Yoka moi les solo. Awa, c'est pas papa France, solution est ali. Ngai maman la bino na zaki na passe na bana la fondité. Ben somni l'air nyonso hémorroïde de bimisa ba pota penzati na liboso biso basi na boyo ke la mosoni te pesa malade elieki nga na kati ebimiti na libanda ti na musopo wa biso basi kolala pongi te mokosa koswa mais 3 jours kaka na zui bido kaka moko na melaki ya papa François wana bakiti ya bokoko na zui déjà solution na komi kolala pongi na komi kolia bien nausée sili koswa pe sili mbala moko donc solution ezali soki mutazo kosa bino bakoko kosa mate yaka soko na pate maladi lokola ngai nazaraki yaka okozwa solution kobika oyo eza ndeko na nga mwasi toye na ye awa po
oyo eza atake ya thrombose. Totamboli deja mwa mingi ake babisika mosusu azwi mpena lobiko te, yango toye na ye awa tomoni ke bapesi ye bakisi tokei ntango tozonga tolingi ke topesa témoignage ya malamu. Bon, nakomisi nzambe nga nazwa maladi ya mokusa, nazwa maladi ya mokusa ekokisisa ina ne na 7 mois. Nazotambola natomoli Luanda mobimba bana bebisi mbongo na mimba za Kongo eloko moko te nazongi liso Luanda sekokozonga nazongi Luanda naye okutana na papa force bakitokanga batraitement yango opretaitement oyo napesi eza kopesa ngai yango ekosinga yango nakumisinza mpoza nzambe kanisa papa bafonse kani pesa maringuya okoneka makiyela ebakisama na likolo. Centre traditionnel naturel Dr Afonso 100% naturel. E o segredo das folhas